BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Hein? Abonne-toi, laisse un petit commentaire et que ça la biso bien. Yangondo pe sa biso makasi ya ko travail. Voilà. Naël Bino, Justine Mata, moi si à vie de loin, artiste, comédien na biso a sekisaka biso, a sepelisaka biso enfin à lobby. Non toyoka mugonga Justine Mata te, aye à lobby trop c'est trop. En tout cas, botika non mona bat. Avant la bino audio, nazolo en tout cas botika histoire nga hutu na ebité hein. En tout cas, botika via mwana batu yemoko yebi pourquoi makambo eso le kabo yona lobaka nde to na ba réseaux sociaux o to ça là qui congolaise na ba vie ya ba star ya bato ba yaka na ba problème ba na réseaux sociaux na loba ngo très bien biso ceux qui to lobela mambo batu baza un ba star et puis deux eza na kati ya réseaux sociaux nde to zo makambo wana to kendaka na banda kwa batu te kokoko ou bien to benga bat na téléphone te yebisanga vie na non ezaka makambo o nde audio o nga otela bino na zo na réseaux sociaux yemoko Justine na matina live pour na ko expliquer bato qu'est-ce qui se passe au juste na otela bino ba audio ba vidéo awa na ba audio boyo ka bino moko et puis to kozonga pour to cha ba commentaire kaka nde to mesana to lobela Justine Mata po to yebi aza mwasi ya star to yebi na sima ya vie de loin to tikala ko yeba ete toyebi parce que ça moi si a vie de loza artiste et comédien nde to lobela rabatu nyonso nde pe to lobelaka yaya na biso nde ko na biso artiste na biso vie de loin na lobaka makambo vie o ezara o bat bayaka na ngona réseaux sociaux na o eleka na kana banda kwa batu c'est totalement différent to yaka na makambo to kondana aka mutu moko te to ko condamner Justine Mata azama be moi si mabe atiki mobali patati patata toyebi te qu'est-ce qui s'est passé au juste. Pour moi, c'est un na niveau yako longwana ndaku soit yako boya libala makambo eza ebele beaucoup découvrir rango. En tout cas, na oche la bino na audio ya Justine Mata et puis na oche la bino pe mususu ya ba proche ya Justine ce qui se passe na makambo oyo. En tout cas, ceux qui n'ont s'abonné te kota s'abonner, partager, commenter ou liker. Bisous. On se retrouve tout juste après pour commenter. C'est parti. Justine Mata
na message ba pesi ça likolo que Justine Mata so ba kabwana na vie de loin ezali cause ya mama ya vie de loin. Mbola na fi wana c'est trop dur. OK. Ezali que vu que muninga wuti ko bota mobala abandonné yo aboyi na yo depuis la zempo mda sela ki la fi wana la dotolo ba que Justine Mata boko moi. Partagez live s'il vous plaît. Parce que depuis la ki na libumu. Nde Justine Mata na otindele ba mbongo ya biloko lia la eti mutasali la eti wana ezali Justine Mata vu de la boya ki carrément bi mwana ngati na sala eloko te donc depuis la libumu bébé wana libumu to bete so bima mutu to nani masala ki yango. Mais non, comment la que non muninga tanga yo bota azui mwana yo kotika e pa Mata. A expliquer qui bien. Tout le monde a basi ba fazer ba aboti pe libanda na mwana balala libanda mazana mwana na ye. Mais la fille wana boni na âge na ye wana koka ko boko la mwana. Donc famille ba azani na famille mo bazaki donc ya bien te ya pasi peneza que non a koka te ko vana na mwana ya bébé. Nde azoki mwana ngai mama etonke mama biso ba mama nde toza ato ebi nde biso ba mama tozaka mitema to ba ke mutema bo mama me maka 9 mwana mais mi mwana nga 9 mois même si mobile ba abandonné ko fi jamais ko za mwana na nga na ko tika ye pa mobile mais ton azui mwana na ko tika ye e pa mbanda na ngai c'est que naza na passe ndenge ni az mwana ko tika donc soto kei bien Moutabo aluki ke libala ya Justine Mata na vie de loin et comme aboeza maman ya vie de loin. Ah bon? Oui, maman vie de loin a préféré ka moi na basi libanda ba renyaka libanda ke azana moi sorti na ndako abali maman na lingaka te. Donc basi fo azali libanda yo moni ayambi moi si wana o azali maman ya mwana wana Justine bokoli alingi Justine Mata te. Si on a bimana ndako vie de la kana kombo ya mama o mama vie de la jamais moi si mon côté ya vie de la bimana kombo malamu non abima kaka pour la maman wana même si l'autre est là non ça na loba no bona ko la live no papa liaza tonga yo kango a yo ka place azali que non loba vrai ata l'autre là ti makambo ko mabenda tika sala bo ti ba divorcer akende na e bongo pona mama wana yekuta bona ko tika mwana na ye que non otiki le mobile mwana te na okena mwana nga mama pona mama kaka ya mobile na ye siko to yambaka babokilo ngo na bandaku te to sala hani que non était aboy mobile na tanga passe non Justine Mata basilana pe akozongela sous vide lenti dibala nini sila ratena Olga Mbambi ko te sila mama bana ni Olga Mbambi bolanda ka ete bino bolanda Justine Mata mtaboti na video lete bo bandoki bo maboma hein bino ba comédien ole bo kansa mbongo bo bondela fali pupa amena ata video na place ba muzika na concert na ya Londres so ya wapi hein bino distraction bokoti Justine Mata moi si ndumba tongisi maison d'habillement na Kisasa Justine Mata ya pesa maison d'habillement na c'est en publicité to fou la maison d'habillement na doki ça ba comédien nene ya kelokelo esa Justine Mata pesa mbongo na c'est les promotions maison d'habillement wana comme ça va comédie ba doka Justine Mata c'est si maison d'habillement soit pesa mbongo na ndolobelango maison d'habillement ya monene bana kimbondo ko somba bilamba kuna esika kitoko donc asa sa maison d'habillement te po kabona kana alinga ka star ni mesila kate hein o kaboni na mutolo ko esila na ngobino ba comédie bolati Justine Mata boyemo video la ebi ke ba sila na bino bolati mona batu boendeni utika mona batasa vina ye hein azongela vibrator te bon na zongela XT ya hein na zongela XT ngaku na zongela na ba X ya ba na utana ba Grace moto zonga na ba to beta makoda ya e bongo Justine zongela X na ete na zongela XT boko tsa mona batu na mulanga zongela XT soko sepela magoda X na omo boko zongela te oh oni boyko Justine so zongeli liberator asa X na ba ona ba miki bazonga niti où est le mal so pas li mobile mususu ana droit li mobile mususu parce que na video de bazate so ka sele kindumba ndako libala wana sava na sele kindumba ndako libala te ba carbona na mobile ali akomosa la vini de la ke Chine ko somba bilamba na ele la ke Dubai ko somba bilamba na ya to peka nini ngo botsa mona bato panti likolo yo comédie o sele Justine Mata video so na yo vandelo sko nga pena tali so ba exo yo zonga na ba ona ebi finao
na pe ko tali so ba mibala bato liambo na poto dossier no de ekoti olia mibala bato mbongo na poto pala ba mibala nto kima bango lia ba mibala bato mbongo epele na poto awa. Alors soki Justine aboyini libala ekufa nango siko po ni boto aposaka bo conseil Justine a ovanda ebisa bino loko abomila libala siko so boyo okike ten bo pesa Justine raison hein. Soki lelo Justine siko ko ebisa bino makambo esala ke babwa na vie de loin pam pesi no ba preuve o senye pardon parce que makambo za na subasima makambo ezali na subasima soki siko lelo pena boyi vie de loin pourquoi akoko loba te pourquoi baboya na Justine so Justine siko avandi apesi bino siko ba raison valable na ba preuve o senye pardon otika moi sabato ko ebale sila ngam na confirmer bino bato bote para. Oh là là. Non makambo ezande boye. Makambo ezali. Ya on a yebisa bino souvent on a yebisa babone nanga. Likambo soki na toyebi te to jujaka 100% te. Soki na toyebi source ya likambo te to monika baboya nikuna asali moninga mabe surtout na makambo bolingo. Oh bakabwani il y a deux choses. Mutu soka ndimi libala, andimi pambate, andimi pour le meilleur et pour le pire. Oui, tu as dit que misusu, bandima na bango pour le meilleur, le pire baboy. Mais so moni mutu andimi libala bala ni na mutu, et comme ti na niveau que non aboya libala wana andima boya libala wana asana ba raison. Ngana bisa bino bato be ba condamner Justine Mata mwana mabe, Justine azongeli brato et tout. Batou, bazoloba. Baroloba na bango. Mais ce qui se passe à l'intérieur, na kati ndaku na bango, muto ayebi azate. Yemoko Justine alobi. Boyoki nenga lobi na debi, alobi so na lobi na loba awa babiloko mususu. Omoni TikTok ko panzana, internet ko panzana. C'est qu'il y a de choses. Bino moko boyoki quoi ça on appelle ça comment bino boyoki na cheli bino ba vidéo ba audio ya bato bazoloba boyoki ba pese explication que fimo ba botana vidéo ayaki kotika mwana Justine aboko la mwana oui biso toyebi ke non Justine ba botana na star vidéo toyebi ke ba bota toyebi ke mwana na muketo mona kawana aza mwana o babota or eza bongo te. Il y a deux choses hein. Il y a deux choses. On a dit ce qui bomoni moi c'est comme tina na niveau ya abo ya libala, c'est que trop c'est trop. Tellement boyebi vérité te bo condamner kaka. Moi si mabe te basi ya mabe baza ebele. Mais basi surtout dans libala ezalaka rare au mona moi si a trompé mobali. Oui, basi lelo ba comment na bango tromper mais 30% basi ne ba tromper. Par rapport à mibali. Ba condamné Justine patati patata azongeli ex nae akala azongeli OK les gens condamnés azongeli ex nae akala mais qu'est-ce qui s'est passé to éviter to monaka azanae et puis azane ba vidéo na TikTok azo sekanaye to monaye bongo mais to éviter qu'est-ce qui s'est passé naza sûr yemoko aleki alobi abi il y a deux choses c'est qu'à vivre maramna libala wana et ça facilité hein. Et ça facilité. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pur. Na pur wana, nous comprendre que libala. Mais toutefois, ngana lobaka mariage erbat balinganaka, c'est pour le meilleur et pour le pur. Les pur wana batu ba monaka ngote, batu ba boyaka pire. Mais faut supporter. Obali mobali, to bali mwasi. Au moins que famille ba olinga yote maman na ye ayena ndako mais il faut supporter ce qu'on va ba kabana po ani ce qu'on herbola sera alliance wana ezalaka pour le meilleur ce qu'on le pire nde yango Justine fallait pas otika libala fallait pas otika fallait surmonter yango sur parce que mikolo ba comme bala naka pour le meilleur to vivre ka esengo er comme tango pasi makambo comme pasi to tika eza bongo ngana lobaka oui oro supporter na yo libala les meilleurs pour le pur. Mais ce qui est comme pire et comme que non niveau que non ba beta yo et memoti na liwo be stress mo memoti na liwo a te wana fo benda ne
il faut que bendana ata bo divorcer officiellement te o bendani nanu ozuna nous temps o se ressaisir oui tomoni boki na commentaire wana batu balobi ke na vidéo na chelibino batu balobi ke non eza maman ya vie de loin nde muto akimisaka basi ya bana na ye il faut koyeba na kawana il faut toyeba maman nde aza mabe to ezali que basi ya bana na ye nde baza mabe wana eza point d'interrogation il faut to mituna il faut qu'on se demande eza maman to eza basi ya bana na ye nde baza mabe il faut toyeba ngo soki eza basi ya bana na ye ah on n'a pas de choix maman a resala tout pour à protéger mwana na ye ya mobali mais soki eza nde maman nde aza mabe omona ke non maman ye pour détruire de vie ya mwana na ye parce que omoni ba besoin mususu o maman to ndeko akosala pona ndeko pona ndeko na bango mobali to mwana na ye c'est différent au moins si akosala c'est différent maman kosokola mwana na ye te maman ko satisfaire ba besoin na intimité donc c'est ça ce que ba maman il faut ba yeba place na bango oui a mwana na yo bonyo kwami bosali nini bonyo kwami na vie a passer lelo bongi il faut enjoy na mbongo ndeko na bino oui c'est une bonne chose mais moi si personne na part na ye bato bele ba yeba makambo te po bato bazoloba presque bato mi bazoloba ke maman ya vie de loi siko to condamner pété est-ce que maman nde aza mabe to basi ya bana na ye nde baza mabe eloko photo yeba yango na bande vu eza compliqué yango bato musu balingana na bango ke no ba mama bokilo baya na ndaku te o mama bokilo o bandeko bato musu balingana na bango te parce que babilo kwa boye nde ebendaka ba problème maman koza ne bien mais tellement baza na ndaku aotala peut-être ye mwana na ngai na linga alia boye ayra bando kola ndo linga kolia boye yo mwana ye osala makambo moko mobali ye moko ako supporter ngo mais maman peut-être ako supporter ngo te omoni ebendaka problème wana tala maman na pesa ke mbote na tonga boy maman na chela ke biloko abike biloko na lambi bien te makambo ebandaka yango wana ebandaka nde place wana yango mona bato ebele balingana bango makambo te ya ba maman bokilo na ndako c'est ça parce que Justine toyoki alobi que non yende ngaza wana soki mabe na ye akoza na mabe ataba 5% ya mabe et 95% ya malamu 5% na ye ya mabe c'est ka yebi makambo azoloba akoya nango peut-être na réseaux sociaux te pour ceux qui savent ba fille musu ba sans maîtrise akoya étaler via mobile na ba réseaux sociaux tomoni Karine Mokozi bomoni makambo sel mobile na ye bomoni exposer mobile na ye et asali boye ouais apese na kombo ma fils mais ba fille mususu peut-être éducation na basana ngote azui des problèmes mais a ça la semblant comme si rien n'était réseaux sociaux et ça tribunal té batebele ba komisa réseaux sociaux tribunal yaka ko yaka ko kataka makambo na bango ko ya ko juger ka bango na bango couple et comment bango réseaux sociaux et comme tribunal o bat bazo kataka makambo na bango or eza bongo te donc c'est ça yango makambo bato totala na musika o tomoni ya kolobela to lobela o tomoni ke na profondeur to kota te na soubassement to kota te to tika nga na msa bio na baki makambo dès le début to yo kaka ke no moi a tromper mobali aligner mobile asika oui bato ba lobi na bango on les réseaux sociaux mais katinde bango nde bayebi moi si so akomi na niveau ya koboya libala ou bien akobima na kati ya ndako azasu na ndako wana te bandeko il y a de choses yonga na koloba eza mibali mususu yo na vie na yo na bituma na saki émission la fois passée na lobela ki makambo eza mobali mususu babike no yo zwa mbongo zwa nyonso everything zwa mais libala ofanda na basité bakola kelo na ndenga famille et cause appelle moi si moko bima na ye osala ye mabe o blessa ye alakeli yo que non yo ofanda kana moi cité so mutabo alakeli yo bandeko osala l'aise te atof bali moi si ndenge nini o kabwana kakaka siko eloko wana benga ngo karma siko yo mo mutu fo fanda ozonga mais ngai nde naza boye
qu'est-ce que nasala ya mabe na blessa nani zonga osenga pardon po mambo fongoma po soki boyete ezaka boy na lo bango en général na la fille mo boye abala ka mibali après 6 mois bakabwani abali mobali après 2 mois abala ta ba 4 5 mabala abala na kananga abala na mbujimai en plus ça va changer ba quartier aza na chance ya libala mais afanda na libala te pona nini papa bana ne ya liboso aboya libala akima libala atika mobali na keskese akenda mboka mususu era akenda mboka mususu mobali na lobiki no yo ndongo kende kaka okofandaka na libala te ato bali ndenge ni ofandaka na libala te papa mobali yango mpe akufa na ye boyebisanga siko ka boye mutu alakeli oyo mabe akufa mutu ako restaurant ngo ezaka nzambe en plus nzambe avant restaurant ngo yo moko mutu conscience ne faut esala ke nasala mutu moko mabe luka o se repentir ok na kir dame ozebisi basala nzambe en tout cas nasala mobali moko mabe na blessa ye na kima ye na ndako ya libala mutu aboye est-ce que yo fanda na libala ofanda na libala te pourquoi parce que oza na eloko moko osala obando condamné kaka mibali mabe mibali bandoki na préféré na fanda nga moko mais na conscience na yo ozoyeba ke mutu moko na blessa cause yango te yango bato ebele baosibir baconséquence mpo anini ya makambo basala okomona mutu ozokondane echeme aza na chance te aobota te azobala te aosimba mbongo te business ekendaka liboso te mpo na nini aescroka mbongo ya bato alongola bazemi par exemple napesaka exemple ebele parce que ce sont des faits de société eza kaka Charlie vie de loin te to Justine Mata nde nalobela naolobela makambo ya bato non eza na bato ebele bao se retrouver na ka oyo eza basi eza mibali aofanda na basi te to aofanda na mibali te mpo na nini eza makambo oyo so omoni ke non eloko moko et se répéter fréquemment na vie na yo de toi-même fanda mais pourquoi moi c'est liboso tokabwani na ye ya mibale tokabwani ya misatu tokabwani mais finalement eza nini soit toza mwasi omoni ke yo ozalaka na mibali mais bokabwana kaka bokomika na point ya mariage bokabwani bokomika bobalani après 3 mois bokabwani donc okabwanaka na mibali en plus mibali yango bazoya baochange soki oyo aye mosusu aye donc yo mpona yo akende mosusu akoya mais tant que moto salela humanisme et tant que moto fanda mais pourquoi nga nakabwanaka na mibali zonga pourquoi je me sépare toujours avec les hommes soko zongi otala le passé na yo mabe osala luka osoigner yango moto wana soki aza envie luka ye s'excuser et si nde délivrance yango wana conscience nanu prise de conscience on reconnaître que aux yeux révélation ya likambo parce que ça likambo susu osala peut-être bosana maintenant ba révéler a rappeler yo makambo ba Justine Mata oyo oui aza mwasi tomoni abalaki aza na mwa mukie to bi aza nagi soki aza mwana soki 96 soki 90 combien soki en tout cas vraiment na habité mais aza moins de 30 ans aba 20 quelques amwa mukie munene ka wana ya pamba amwa mukie bopo na ya moni ke non na nga mwa mukie vie eza mulai na obala na ngai na sa vie na luka mbongo nanga concept ya za nango et soki simbite oui parce que amona naza mutu abongo aza mutu moko alingi alingi la vie ya loyenge na sens ya mabete quoi alingi vie vie ya quoi paraître quoi asa business na ye femme forte ne tobenga asa business na ye asa luka mbongo na asa ne pona ye libala soki sili nango aluka na mbongo na ye maintenant dans une conscience te maturité amona na maturité aza nango na te wana photo lo ba vérité wana nga lo ba vérité na finga te loko moko te na finga te na bande vérité azwi na maturité wana te soit bien soit maturité ya mariage alinga fa na libala wana a supporter maman ya mobali na ye imini mo sakane so lingi libala ofanda juste lingi libala na te yango monya ke quel que soit le problème et ça vraiment passe Justine soki alinga libala wana bandeko
alinga efanda nga supporter ma bokilo o ma bokilo fa na ndako azo kimisa ako kimisa ngate nga mama bokilo ne no kimisa yo soza makamabe oye apo panza libala na te nga no kimiso na maloba te no kimiso na losambo soko ye na mission na vie na nga to na foyer na nga o panza o cha des autres to za ki bio cha des autres nga no kimiso na ko kimisa na ofinga te na maloba te na losambo ozo comprendre na kimiso na losambo po batu musu bayaka na vie bat na mission ayi habite mo na nga na linga ke na basite au kimisa e koza la bongo et cause à la paix moi sinde aza mabe nga na loba en général na côté la mutute na condamner mutute ba maman musu bayaka oui aye pour aider moi na parce qu'à comprendre que non moi na naza chance à basite a okuta na basi ba onyokolela ye ba onyokolela ye mwana maman nyonso koluka protéger mwana na ye maman nyonso luka bonheur ya mwana na ye OK maman moko alingata mona que non moi si moko maltraiter mwana ye mais ce qui est na au cas où maman bokilo ayende pour détruire libala mwana na ye yo boya libala poani ote maman makamba boko boya libala poani oui mobali soko olinga mobali oyebi ke mobali asa vedette asa star ba elio mona wi ke mobali mo abota na mwasi mo mibali pe boluka ni to matato kitavana koma na wana mibali boluka kanini bona si c'est dans le kamona oloba soko oyebi ke mobali asa star aboti mwana oui ou accepter mwana ntima condition le pire ne yango il faut vivre au fa na libala soko bien important ça libala olinga ko fa na libala Justine mais soki na ka ok no ba comment maltraiter yo ba beta yo e comme atina niveau que no et toucher âme na auto esprit na yo wana ko boya mais soko linga libala na olinga ofanda ma bokilo wana soki aza o mama mabe o azo compliqué olinga basi ba nete lo sambo musala ngoni bon bah tout le monde peut passer dans envie de prière te hein à moi et simbité je m'en fous mais comme on a âge mo bo za na posa libala oui aux en jeune wa moi muke oluka mbongo oui mais comme on a âge mo comme appelle na posa anaza na mobile na nga na fa na libala et comme ka na balaka mais on a âge mo ko mbongo ane komi ebele mais comme ozanga moto okomi obimaka bato mibali bimano kana mibali mais comme on a âge mo tu as besoin d'être chez toi de rester pardon chez toi avec avec ton mari et tes enfants. Et ça n'a pas je me suis comme un bongo. Vous comprenez? Nous avons tous les diapasons. Nous avons tout raison, nous avons avantage, nous avons désavantage. Nous avons du côté positif, nous avons du côté négatif. Bato balandanga, baïb makambazoloba. Justine a dit pourquoi boy libala wana. Ils ont en place mon soso qui est aussi mate au karamote mate au kende. Mais jusque là tolandi na debi alobi jusque là alobi en on te ke bakabwani mobile pe alobi en on te ke na réseaux sociaux ke bakabwani donc c'est que bazana matata tokolo bakate bakabwani à 100% bazana matata anytime eko simba nango akobondela mwasi na ye bazongi maman ba maman musuba yaka na vie ya bato kande na zoloba aye na vie na yo ou bien na vie na hotel c'est trop dur aye na foyer ya moi na po panza ba maman musu ba yaka po ba protéger ba na bango OK ce qui maman yena mission mabe maman en tout cas nga maman bon non ki mission kana prier nzamba confondre yo so yena mission panzela nga libala te nazaki bien na mbali nga tozaki na biso en harmonie mais ba tout musu il faut qu'on en a spirituel oza na foyer na yo bien so monika présence ya mutu moko corps étranger corps étranger je peux dire étranger c'est trop dur donc ba mutu moko soit mutu moko famille aye ndeko na yo maman papa leki mutu moko aye na foyer na yo omonika makambo changer mais il faut yeba déjà que non te mutu aye na mission yo ce qu'il faut luka oyeba révélation pourquoi depuis quand mutu aye makambo changer to monango mibali tozo on ne pas peut-être comment chuter déjà mibali boluka nini wana mwasi na Justine a kitoko a mwasi kitoko mibali bolukaka nini okebota na basi muso bolukaka nini obali mwasi na yo mwasi ya kitoko mwasi alukaka mbongo mibali pe baluka ni to batato kita bolukaka nini soko za chana mwasi na yo fanda quand tu as choisi la femme que moi c'est vie nanga cela veut dire que basi nyos na mokili baza mabe oponier déjà pas de retour
Comme on a moi si n'endort mais ok bon t'as moi si moussous. Et ça la passe. C'est pas toutes les femmes qui supportent Kango. Mi bali. Bon tu capé ko blessa ka biso basi. Oponu moi si pona moi si pour du bon. Yo oponu moi si lelo, lobi moi si on ko mabe. C'est pas normal. Je suis pratiquement à la fin, j'espère que je me suis fait compris. Na bateau ba comprendre nga bateau bazaka sage et intelligent. En tout cas vraiment na lingi bino ya trop. Bon s'abonner massivement à la chaîne Nanga Bibiche Mbombo officiel. Nga nazara toujours du côté de la vérité. En tout cas vidéo Aza Star Nabiso. Jusque là na ba page nae na a publié tes séparations et na moi sinae et moi sinae également. Totika makambo. Nzambe moko yebi ndenge nya omima bango. Soki batanga meke baza together, ba ozaka together ba ozongana. Soki peza ika destin cela que non balingana, balinga bolingo moko ya ba quelques années. Nzambe moko yebi. En tout cas, je vous aime bien. Partagez, aimez la vidéo et commentez. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel. Toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel. Votre chaîne de référence.